Est-ce que Nana Wanzi va Kenya na lingi tende na sokende na ya na poto et pour ma santé mon histoire comme il va faire voyager dans tout ici pour le traitement peut-être un sous traitement à Kim et Simbité et surtout il y a bébé elle est là bas ils sont au bas qui peut mettre sur le pas de moi ça est resté. Mais tu yoga va nous filer caraya. Isso tu dois saber o musicien beaucoup. Logo logo so beta fango lindanda. Da mulher zo chat. Yo patina, yo go patina. Les gars pas qui beaucoup sukenda kwa sababu. Ya za kumwanga mbongo baya batu belebe surtout famille machina ye. Moi, je en fait, je voulais juste parce que au final, il y avait tout ça pour ta production. Non, non, tu vois, le problème c'est que moi je suis là, je suis disponible pour toi. Et parlant pour nous autres, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, dans verset 36, qui nous a 5 colo. Tant que Dorcas a coupé qui va bien Pierre, Yesu Massia. Comme ça, tant que sur place. Ok, il n'y a pas de... Attends. S'il te plaît, attends. Bonne nouvelle. Vous tellement nul à vous. Mon nom a dit la prière. Non, bonne nouvelle, maman. Il y a Colette en demi, regarde. Ah bon? Oui. Donc, puis on a hôtel derrière la salle, tout, la réservation, tout. C'est maintenant au Carazo. Oui. Ah, il y a Colette. Ah, il y a Kabou, il y a Yaza. C'est sûr qu'il vient avec ça. L'autre, on a une avance, il va tout beau man. Yazia. Non, réponds-moi pour ma poser une question. C'est bon. Zoya, Penana. Avec les petits Samuel. Oui, les petits Samuel, ouais. Waouh. C'est que tu es fini déjà. Tant on a besoin de ma la salle déjà réservation. On a proposé nos pistes jour ni bino pété bon na disponibilité na bino a tout ça jour moko na calé date na po to ke Même demain. Qu'est-ce que tu as un jour na semaine ou pas Même demain. Bah, dans des jours. Oui, dans des jours. Des jours.
Comme ça, oui, dans 2 jours, ils allaient bien. Comme ça, chambre, wana, tout ça. Mais puis, yo, comme ça. Dans ma chambre. Non. Il faut que la chambre reste pour qu'on la moine. Il faut que tu changes le décor pour le bébé. Comme je suis pêché à la tu peux imaginer, il y a des gens qui ont un téléphone à l'eau. D'ailleurs, les Poutungai, naïbis qui a payé $100, a payé 150. Il y a Saline and Dengue, a Kamati 150, a payé a payé $100. Il faut y a qui me pas à côté de ce que vous avez imaginé. One salami tango, bisa tu bimi sisi dia bien lagi. Non, mais il était choqué, beaucoup soit dit l'ampri, ne sente esprit. Papa, ozo suki sanga penza motema. Eloko nini obino bokenda koluka kuna. Asa ndi kutobote mimi. Balobanga soko boti mwana mobali, oboteli famille mususu. Mwana mwasi nde ya famille na yo. Siko bino Kasi nenga zawana yanga nzamine na ndaku wana yene mutaso lia mbongo ya soki tutema mabele tujeki mbuguswa awuzali sisumbo tozolo ba makamba ko lia te tozolo belane eloko ninyo ememaka bino kuna lokola yebike bino boza envie nanu il faut bozo dépendre na yepe pesa bino mbongo soka pesi bino bosui soka pesi bino te mais bocha motema na bino te ke bomengo ya kimbukusu eza ya bino no ese yena mwasi na ye lokwa biso to bimaka nde na nzete tozala bande kote ye Dorcas ayaka nde po amvomisa famille na ye abongisa bango ye na bana na ye po siko osani o nyosa kopesa bino apesa bino $5 apesa bino $10 kozwi kakati mabe eza wapi okoloba na yo kaka okoloba na yo tata okoloba na yo Como sada bino angwana? Siri nangate. Ya mike ongana pesa ka bino awa. Siri nangate. Na ozasio na onda ni poka yo lobi lisusu o lamuka na yoka okenda kikuna. Aya ngoza kwa vumini. Nani? Yule ngotrebe to lika mbaka. Mfoso kenda. Kubonga na mbafu. Mwana mbafu. Yuko bonde mona ya. Boni boyo go anno. Ya zo kwa. Ya na tenor. Ya na tenor. Yo kanga ya bayaka, baboka me ya bona ye. Osati ya zo bimisa. Ona grand animateur yo ablonga na betaka. Les petits poissons qui nagent, Armando Magese, Zamba mi bai. Oh bablo ndenge wana. Ni mo se pesa nga pesa pena dance. Madame zona tuna bosala ngo, ka Aminata son père. Bonjour. Ya zonga mu vobite. Va zonga mu Basico. la du chef. Na monte. La du chef. Tanga ba chess ko. Ça c'est bon talaka. Ti ba ga uta kidya bien classé. Ouais, Obinini. atanga ba chess. Yo donc faut que nous maman ndule. Maman ndule. Yo yena ba ndule, faut que tena maman ndule fe. Tanga ko fe. Obinanga bile sana suna tanga ba chess. Ata yo. Te papa ha. Taba bindula. Obinanga bile sana tanga ba chess. Yo. Kibana yo yoki. Ngako tu DVD na loba makambo ti. Tanga na so tanda ba chess, na zo kiti na ngamokoti. Yo ya biso za kadena ma mouvement fe. Oh, non, pas l'autre. Faut y balancer. Au père de Rundin. Au père de Rundin. Au père de Rundin.
Sur la salle, il faut petit limite. Mais pas qu'il y a la vie là. Ouais, fair play. Tu as manqué ma demande d'esprit. Mais quand on a tué, hein? C'est aussi si on va bien voter pour faire gros solo là. Pourquoi nous répéter sur moi aussi sur quoi yo? Mais c'est pas possible moi président. Na c'est l'hôtel. Na c'est le président no beta ngave. Na c'est ni président. Parce que pardon. Pardon. Pardon, petit manquant. Pardon. Souvent magasin est trop mais ça. Na zuki, na mona totalité na zuki, na bandi. Petit na bisanga na zuki. Na mona ka ta kutu musique yango. Président nga voter pour mettre la bobo. Abeta la bonne. Alors, mettre la bonne président. Ah, si quand on a muké, quoi ça non fait. Hein? Attends, fait de bani nous les kala. Ngati so na so kwa kule ya par rapport à vie. So ba manquement au presse c'est pas des moi respect ça là. Pas artiste hein. Président. Artiste ça peut président. Oh, c'est bon. Président mata c'est des président à tête. Tu m'as confié la bois. Tu m'as confié. C'est pour radio hein. Aïba qui petit attendre nous la move avec. Comment pas artiste artiste ça muta makambo te comment yo petit na yo mamushala na masolo bokani na mnoka calme ke comme on a banzoto okta mandule mandule mamlo qui vient kutesa na ngopeke na solo bati leader on loba na solo bati bon bon le gars bien susté donc ta bien ma doti kana Mayo, nani? Debo na imela shina. Alors, na place sur un coup de Yoka. D'ailleurs, Naïm Sabino, nous allons répéter tout ça. Ok, Damuda. Yamon a le boulot, Baka. Yamion a l'emba, la question a l'emba, la mabelle, la China. Mettez Lola. Il y a le boulot. Nous le salon à Sousa, Chikicha, Chacha, d'ailleurs, Bolongwe. Alors répétez sur la radio. On va nous le pour la petite pécho. Kebana yo. Kebana on a eu ça. Alors dans bouka la kit, on va répéter. Amana yo. Non de Keba. Yo, la lemba na yamio, lemba na yango c'est terminé to yebi kumu. OK. Kunga ko na matete na nzoto bondeni. Yo ba ye dio tambola na yo misande. C'est bon, pour la répétition, Sylvia. Andambo la sous la raté. Ah, chef. Ah, sous la raté. L'idée on doit être milibanda. On doit vivre dans un full bar. Ah, on a ça là. On a ça là comme la viola. Yo viva solo. Maître Lola, il y a un mouvement oyo, boyebi masolo, ngala oyebisa yo, komba la vignora, la kenango. Omenga na pundi pona komba na vignora, mouvement na ngai. Je vais au senti peut-être que non. Kumuyaka, bilakala, kumuyaka. Oh le roté, tu vas papa mort. Bah on respecte comment ça fait. On respecte comment ça fait. On va qui ça va catcher, on va catcher le thème. Okoli boye. Mamie Colette, c'est la bienvenue. Noko na merci noko na yo Jakusa. Makama salinga. Maman. Oh bébé. Davidson.
Non, tant que ça, je vais dire, fallait mon en rappeler. Oh mais non, modèle à Tambousinga. Oh. Non, c'est bon. Ouais. Ça va, baby. Omoni, naza kokende. Arnette va te donner, je paie. D'accord. Ok. Pour la compréhension, madame. Je t'en prie. Ok, chérie, le fond c'est quoi? Nazozonga poto. Nakei, nazo tikayo. Awa na flat koyo. La fanda? Ah mais oui, je vais payer. Pour nalingi ozala na sécurité. Pourquoi nalingi ozala na sécurité? Nazo tiko awa. Na kosolola na bato ya nini? Ya comment dirais-je? Bata réception, ouais. Bango soki ngai na bengi yo pour nazala na confiance et pas na ndenga ma bébé, tu vois. Babi sécurité ça la capé malamu na bolingo hein. Na bengi yo. Non, écoute bébé, s'il te plaît, chérie. Non. Quand je t'appelle, de temps en temps, il faut passer à Kangai, batu oyo basalaka awa. Naïebake réellement tu es. Ah mais comment? Mais bango peut baza mais ça va. Non bébé, non. Naïebi bango nyonso ba o baza. Fatou. Chérie, écoute-moi d'abord. Nayoki déjà, j'ai tout compris. Non, s'il te plaît. Tu le fais pour moi, ok? Ah mais on se pas d'accord. Non. Moi grand garçon, nayebi mabena malamu. Comment? Je sais oyebi mabena malamu mais ngai nalingi ozala awa. Comme ça ngana na kozonga poto. Nayebi nini nazobongisa po na yo chérie. Nakoki koloba na yo. Mais tu sais que j'ai des relations. Mais oui, je sais. Mais souvent. Tu n'en disconviens pas. Mais moi mon problème c'est que otikala awa, ofanda awa quand j'appelle na solo la na bato à réception qui est ozo fanda awa. Et puis nazo kende poto okomona makambu ya malamu eza ebele. Donc pour que je sois respect ou t'as pas non. Naza a besoin de disputer Vraiment, évité. Monsieur, évité. Est-ce que Nazu part à Moutouting na lobby Orlando? Nazu part à Moutouting? Ah, bi. Et ça, on dit la bande de Célibino Awate. Parce qu'il y a une contradiction. Et ça, problème pour la bande de Célibino Awate. Problème, c'est que la canisa qui a un peu. Nazu qui démontre pour la Colette. Na kukai kozwa décision nanga mon côté.
pourquoi bino te boza nalingaki na partage concernant ya Colette. Nga vraiment personnellement, nga nazwaki idée que ya Colette azonga suki. Ya bébé, idée zango mabete. Biso nyonso toza na pasi wana nde yana biso ozomona na Kinshasa. Mais est-ce que kolinga kozonga atika vie kikine na kini na mona? Sikoyo. Mais maman, il faut d'abord demander son avis. En tout cas, papa, pour moi, l'absence à maman, et ça a toujours passé. On se comporte à la beauté vraiment. L'absence à maman, donc on changeait totalement vraiment. À ça, mon amour, si. À ça, mon amour, si. Donc là, toujours vivre à beauté. Toujours, mon papa, ça a été bisous de tirer libana boye. Des jours au zone à libanda. Et pour rien, bon, on masanga. Et puis dans le quartier, c'est un ça m'a bec qui papa a bimina tel moi na ce qui a songolo pas la bonne. Mais on s'est bien tes papa. Dans les grands tout ma biso comme si le biso de mon sibi ba ma be ozo ça dans le quartier et zo zonga na biso. Donc on moquerie moi ma tombole comme na biso. Hein? On le cabo Christian, ouais musicien papa na bango Kimbukusu. Vraiment mais maman nga vous respecter ma casse. Yo yebi maman alingaka ye mo se respecter. Ko yo comme ko déshonorer, mais éviter pour habiter absence ton ennemi. Parce que papa. Et puis en plus papa, moi je suis le plus jeune ici. Yo ngana comprendre. C'est vrai. Au ça permettre tout ça mon boulot ça ba beaucoup na yo ndé tout yoka. Mais papa ko matina niveau ya ba camarade to baleki o ya ngai. Ba petit na ngai ya basi ya mikiki. Papa na bino okomina comme grand petit encore ya Christian ngai nazo regretter na moni papa azosenga numéro ya fille obetane musique la petite là danseuse na ngai na éviter ce que ça danseuse to aza camarade na yoko Christian ngai kutuni vous voyez to quoi pour risquer na quoi ande ba ebisi na pas camarade ya maman Binika oui c'est important quand il papa a osé que tout ça papa vous allez soigner la culture tina ba université parce que tu temps là kumba papa ezaka eza ide onga nazwi yango natuni bino te so nazalaki na besoin osala nga moko na nga nazwa décision nga moko ngo banda nano tuni biso bino bomoni ndenge nini olala décision totika na ya bébé eza problème tout le monde problème ezali il faut te convaincre ki place azokende totalisa ye ki boyeboye baavantage mpe eza na poto akovane pa asali mpe bamakambo ne mosusu papa sa yango nalobaki na vandisi bino ide na yo ya ye nde esala eloko moko nazali na besoin de décision nga moko eza mpe ide bien comme ça baide na bino orlande tosangisi yango okena mama mbali wana te otuna mbali elanga mpe na mobali oyebi estce ebe nga mpe na mobali elanga mpe na mobali aza sere na ngai Mami Kale, Bibi, qui fait nani. Samuel Kuna. On tire la militaire, ils ont déjà chauffé un micro-ondes. Les femmes qu'est-ce que chauffer quand le micro-ondes? Micro-ondes, ils ont chauffé. Mais pourquoi tu cries? yo bino mbale za na miniko naete atso tozaka bayanzi petonde amona ngo ndeki ntsudi naye tonde otalatala nga mwana moko moye te Colette au moins yoyeka 2 mois et demi on comprend ye naye bate so awela na toloba na makambo eza oza bien en tout cas oyebi na biso olingi mwasi lokola ya Colette biso toza bachance wana te nayebi te na kata rato nini te motu batosuki omona nde oza likolo ya solo ye oza bien azalaka bien donc non namona na pasi te mauti afrique yo pasi ezalaka te naza bien par grâce nazobatele fo okumisa nzambe vraiment oyo kaka boye lesengo oyo na ambiance oyo makasi so namoni so bino boye yango moni tosolola awa na ndenge ala kiki na ye nalobi
bana baza kuna ti mosa moto aya vacances mobali na ngai eliki noza 3 mois bino nakoma nanga kasi tosola na ye bongo tosola mpe na bof yo oza mobali omoti boolobanga nango batelo biso nyonga na yoka ya Christian na miso nanga naomona baya papa koto te na camarade nanga amoni ndenge wi tinga na oleka na nzela namoni papa na beleli papa papa sabote na lokwa ayebi ngai te Yaya, s'il vous plaît. Moi je crois on a beaucoup de parole normalement parce que Tozana Bino Yaya, Yaya, Soyo, ya Willy et puis on a beaucoup de parole mais le coup là Bana, tout ça va ni petit papa. Si le papa permet de pouvoir en habiter sur le cabisso parce que c'est notre père. Papa, biso toi Bana. Tu sois accusé yoté. Tu sois martelé ba bêtise likolo ya kombo na yoté papa. Vous êtes notre papa. Bandolo ça basi bazawa Yaya il y a un absazao. Surtout tu parole parce que Yaya on t'a permis de biso sa parole. C'est lui qui a commencé la parole. Pour tenir biso rigueur mais sauf que ce que nous voulons ça que papa pour changer quand même façon de respect ce qui m'étonne des parcelles après notre maison ici après une autre l'autre zano na place nanga bazoka mwasi na yo oyebi kake vacances ozonga ayaka lisusu te yaya aza mwana mobali bien sûr mais na makambo mabe oyo vraiment vekiki osala yaya na ngai soki ezolobama tozolobama par rapport oza hésité mais toyokaka nyonso elekaka yaya akoloyi nepe kozala heureuse na semblant po mwasi nyonso yaso aza na ndako ya libala alingi nyonso azalaka na mobali na ye yo baabsence ya mobali tozoyoka tout le temps mobali azaka toujours na balabala ata yo moko yaya biso toya bandeko nao tobotami nao tosepela te ke yo souffre problème eza te c'est tout à fait normal biso mitoperde oui bon oyebi moto ayembaka nzembo eko radio totoir ebomelinga libala donc oyoka oyo bozomona te kiki owa kiki oyo ngai kemokusu anga ti oyoka makambo wana te omoni kiki anga mais non amobali parmi mibali omoni bino le mosu mibali na bino bapia bino biza ame oyo anga na ye tout droit en plus tozala nga na ye lokola bano babandi bolingo sika 15-16 ans makambo nyonso bapetite fille lemba momba ya kiki mobali omona ayebisa yo so boyoka nzembo aselo boyoka nzembo wana te na suka so elingi oloba nini tala bébé ya bébé omoni problème sœur na biso aza trop fan ya mobali na ye yango wana eza grâce soki biso banga jean boye nazwi mwasi lokola ya bizalela yaya na bazalaka kute basa boye oyo okufa mpo na bolingo martir ya bolingo donc yo okufa na martir ya bolingo papa oyo tozali nango nasi nyonso alobi parce que nyonso kote na ye azomona ezosala bien te oyoki ndeti ye alobi ye pa alobi ye alobi donc nyonso eza mpona ya famille tosisi papa voilà oyo tokoloba yango wana papa tosisi nakoloba merci c'est-à-dire quoi papa ça c'est une réponse ça c'est drôle papa il n'a rien dit papa s'il vous plaît papa merci Christian c'est votre père David
on doit trouver solution, ça va pas continuer comme ça. Ça va pas continuer comme ça. Parce que nous avons les nez de la famille, nous avons les yo, donc Singana Biso, famille yo, nous avons. Je réponds à peu près son merci. Donc merci Biso pour l'action, merci ça. D'abord pour les papas. Je ne pense pas, mais il y a le grand transport là, maintenant, répétition. Sur solution, le transport, lobby transport. Suite to shit, nous allons un jour. Mais ce qu'on a dit, voilà, sous ça, il y a un autre star dans le kilo. Le transport, lobby transport. Quand ça dit qu'il y a un jour, au monde a payé pour ce guillot. Tant que l'on est au bout, trésor, nous allons na pistonné na réalisation. Trésor, nous allons petit na ngai. Ngala zo rêver. Mais toi tu es fou toi. Non, on rêver. Na yebi aux arts intellectuels, il y a raisonné quoi. Patience na vie estengaka toujours. Kozwa bonheur volonté ya Yahweh. Volonté ya Yahweh. Volonté ya Yahweh. Mais mon rôle, c'est quoi? T'es un star, mais tu es trop ghetto. Tu es trop ghetto. Trop ghetto? Oui. Ah, trop ghetto comment? Regarde-moi ça, succès partout. Dans un voyager, dans un bêta, par-ci, par-là. Aux autres, ça, la succès, c'est pas mal. Mais, vous avez un takala. Je sais pas le terme dans les comme ça. Mon takala comment? Mais tu es ni, chérie. Ne pense quoi? Je suis dans le business. Il y a des musiciens et tout comme ça. Tu vois, musique, oui. Mais tu dois porter des habits. Tu es ni, mon amour. Mais je comprends pas. Je comprends rien. D'accord. Mais explique-moi, s'il te plaît. Ok, je vais t'expliquer. Tu penses quoi? Moni, les musiciens, pour un salon à Bango et moi épanouir, non? Il faut oser la moi et le Kwanzoto. C'est quand un ndenge ya bakinois. Et le Kwanzoto, c'est qui ça? Ah non, c'est un ami. Ah d'accord. C'est un ami Manitou. Ah? Il n'est pas allemand, hein? Ah d'accord. Et aussi, bon, Kosimbaki, si c'est trop dur, mais une protection qui peut te protéger avec ta musique. Donc, écoute, je t'ai dit. Là, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pour ton bien. Tu penses qu'il y a une copie dans ma tête? Bon, Nazana, ma pros, comme ma pros, il n'est pas un musicien, un chanteur, il est vraiment un ami placé. Comme ça, on m'a expliqué, il y a vraiment... Mais ça doit commencer par toi, c'est toi qui es le leader. Je ne saurais pas, chérie. Mais tu sauras, c'est simple. Moi, je peux t'aider. On a mis un béné, parce que deux choses là pareil, ça se passe toujours. Dans Yamakas, il y a bien, et si Makas, et ça can a béné. On a béné, et puis tu verras, tu vas voir que c'est dans le bon. On a beaucoup de et là, on a tozo chambongo, tozo sala makambamine, et puis tozo sala kaka, qui voyait. Et non, tu vois. Bon, ok, je suis d'accord, mais les amis qui n'ont pas comme ma pros, il y a des personnes là. Comme ça, il y a un s'il vous plaît. Non, lui, il n'est pas président. Les choses pareilles, ça se passe avec l'idée. Bon, c'est bon. Comme il y a comme ma poste, les amis qui ont aussi ma passe, ils ont écoute, chérie, mais pourquoi on va t'appeler leader? Parce que vous êtes trop péré. C'est trop enfantin. C'est quoi? Tu es impéré ou comment? Mais non, tu es impéré. Tu es un homme, tu es un leader. Leader doit savoir comment Kobundapone le connaît. Hein? Non. Est-ce que tu crois qu'il y a comment les lingala là c'est un peu difficile? N'a pas du côté dans ce camarade? Non. Aux leaders, il faut au salayango parce que makambuana et ça les makana mukolo et loko bébé. Hein? Moi, oui, je peux le faire, mais je ne suis pas la cheftaine de ton orchestre, mon amour. Sois un homme. Ta père?
Moi, je suis un peu dans makasi, pour ça, no makasi. Oui, puis qu'il y a un peu de l'autre. Non, je suis un peu dans le moko. Nini, eh, balo banini, que eu zangi moça qui m'a basé là. 2 semaines de vie. Bon, mon a vraiment non rien. Bébé, Angèle Nalando, na papa Jean. Bon, balingi tenga na zonga. De bon, on a bango kimbukuzi. Non, tu connais nani. Ok, chérie. Natika Samuel, ça va. Ok, non, il y a un peu 2 semaines de bébé. Je n'ai pas de ma case. Chérie, non, rappelle-le après. Problème? Non, il m'a emmené sur le vide. Eh. Tout na bengi bango ba tout. Na yebisi mbali na ngani. Na tangi bakombo na bino ndebo ningi ngana zonga kini. On fundi bino mabeza wa. Ofunda tuna problem ni tout de intérêt. Intérêt nini na yebisi ye? Na tangi na bakombo na bino. Alobi chérie. Makam nini yo. Na basemek na to zaka bien te. Sikotande ezamba tambuse kishasa mobimba. Que moi si bakimi moi ça kimie bande connaît ba bengisi na poto ba sele mobala oui na age na bino ba ketam sa no ndé te mobala na na telo panzi sango ke moi so voyage lemba mobimba matete ba quartier où ezaka femé na est-ce que oui makambo sala na pe vie qui a koyi biso est-ce que ba na famille no makambo ye buta bengi allo coucou chouchou. Oui, nous sommes en bango. Te no yebisa bango te. Ba yebi ke na yebisi onyoso, makambo ba lobi mena otika te nazo ya. Moi te baseki aseki kaka. Na yebise ke ndebino, mozo lingana la tika la wa. Mino ya osa bongo na kuku na oti. Mais iko ba yebi makambo bolingo te. Très amoureuse. Encore puberté so yeli mtu na veka. Mais en tout cas pour ça tout vraiment ngala kine. Na kine vraiment mobile nanga bazo sekeli. O mobile ya sakimiye bazo ni mwasi na ye. Mobile na photo. Yaya. Eza na mo problème te mais na on y ba te décret ya. Na habité c'est quand bon. Na on me rebenga pe pauvre hein. Na tout na pauvre pe soki. C'est le bien tigini toni. Non. Yo ça mobile. Ah c'est ça les. Yo mama ni ko linda ko temme. Ba la photo. Oh, yo ba la photo mo ka kateni. Mito e beba. Ni ko lo tsula yo ba tsaka liloba. Ah oui, allô maître. Oh, maître Marteau. Ouais, on a bien. Mais pendant qu'on a combien? Mais on s'en bimate. Quand on a quoi, on n'a pas à côté. yango maître Marteau yo mende bonne président kozela zela etaka ba musicien musana bonka kozela kazela ka yava me fumo pude monini mais sans ye tani metra moyo metra moyo bino sa bobeta okese naka na palais yango na ye pavier ofula ngai na nyoka metro kampote ça non me lo mona bana ko ba tracteur ba tracteur na maloba te ko ba chave a chanter soki moto awumeli na mokili nabenga ye nani moto akala ana kende lola kende lisusu kende ya batista ta kate na tata kate na sa siko bani fo boka no nga moko leader ono boka ba batista yo e pa da komuda nyuma ono boka ba batista sonnet moi je veux monsieur là il est une inspiration ça va l'inspiration au confrère na Batista na posa na yoka o boka bandaka o soko do so travailler studio bon ezala mbali boso foko tsanga pe studio oyo kapeti na yo leti bo musuna bo mikolo pangusa kopo nani ati sende na soki ite kasi yezo so to pangusa kopo mama pangusa
topangusa kopo mama pangusa mama esilite balingi okozali naposana yo nanalaga linyoko na nguba mai ekopesaka energie na mokongo yoga linyoko ekopesaka energie na moto nyonso elinyoko siko naposa okosala mwelo mobwe donc oyembelika ngai parce que dans sa générique moko nalingi bayembela Dagumuda Newman sala mwelo mobwe ala yogenga na kandate suate papa Dagumuda loba makambo do papa na do iya do papa na do iya do ah batika lampiaka bakota kigusu iya do wana yango te oyo ça fait dodo bala la pungi mais quand on a yo ndena wenge hein OK mona boyelinga kimo ya papa chéri président banimateur bakomoyiba bama itro yango moni na lokwa boy ka banimateur baso handicap pro kampote yo pesa bakrede bayibande trop musaneka atazola pe mukebwe koyemba kokanga parce na mona nyonso ndiye babwaka ngo quelque part jamais kampote esprit nga siko sur nature ne ozomona moi boye ozomona ndaku sala mo loko mo boye bon kampote na kosala loko ta ba momi po moi plan mo eza mikolo na oboka eza na lingi mo sika ka lelo asenga kabelo asenga lipapa asenga chomba bulenga warao libane bayaya na lingi mo sika ka lelo asengi ngali papa lelo yo enkolo lobi tokutani peti asengi double sime lobi kuna tomonani asengi ngali papa bulenga butiko to magasin président Newman peti ya bulenga libanais oto marabu nzambe bon c'est bon siko neti krini no yebi ya biso ya mouvement ba plan mouvement na yokaka neti boro ba duro ya kanangi anda bombole cheri migre nsangangi me yo benga nso ingame kenda ko sana kindumbe na makansi nanga na koka yo mokonza bashege Newman Gana yo wapi Losolo mala sila ah a chanté Kampote petit Lazio petit olongo liblo la CPP ah non olongo linga souci à CPP kananga inganzu lukula bana basirina kisasa Mami bébé auto benga siko. Obike mami Colette nga zonga na. Ah nini? Mami Colette nga zonga na. Te Colette abenga na téléphone awa te bomba la bien. Buchwanga nani kata famille buchwanga maswa buchwanga nani. Kitesha na mutema. Jira nani? Yo nani abiambi? Mami bébé abengi nga kutu nazaki na bosa mamanga. Aibisinga ki mami Colette azo bae na ye alinga zonga na ye. Na azozonga pona hiver so azozonga so pona nini na ebite yemi koleta amani volume na mbaka mbele tu nini mani matangu na bana tukuba unaza kuluba mwana kolina no jeni na njunjuru yemoku abandi kumele mashanga kolina na poto mele ku whisky wana meli banu liye mutwale alinga shungao alangwe na bibia whisky ya pamba tata kumele na poto po mutu ozana kina kisasa olongo kisasa oke poto 3 mois kundima te 3 mois ekende perti ovana nini na poto libela ameli volume ya mundele aza kubenga azonga ye nani Orlando Machanga akoki kufandisha te nani yayene ye mami Coleta afandisha ye lubele ye yaya awo ne poto tuzawe izali ndenge mokote na Afriki bishwa wa moto kuna madini elo ni nakati azo wali la kuzongawa nini ya kuzwawa ye Ulanda ko bizala na conseiller te baninga bajalaka baza kutsepela kula biso tubongisha ka famille maleme ndeko na yo ye na poto fallait il prendre à gauche à droite ou bien que c'est juste ameka kuzongawa te so kinga na mulio na je facilité ko poli patita ko ngala za pe tension na je facilité ya kusala mate boli boyiko izali nini wa ezali nini awa ni kisasa wa kukama kimi
mukolo oke bino bozate luba famille yo ngate mutu na simba ka famille na yo mutu tsa kuya yo mutu tsa kuya na ba message kombesi yo mutu tsa kuya na ba message yo mutu tsa kuya na ba message ngai ba mikolo tsa tsona tsa tsona ngai tsa tsona ya mongai akele pote papa o le la nini shiko zuku le nini pardon ajo na kisasa ke maswa aya na kisasa tukupote na ngana so monitor to share boy soki mami koleta yoki biso te akumia wana kishasha nakukoma ni ye na biso kupeke crèche akende leli la biso kuna le l'hôpital kuna comme ça comprendre que biso tu jaba bikolo bimi sa téléphone tout bien ngani bien baka téléphone ba tout bofile ye ko je le téléphone ba tout bofile ye bien le téléphone tout bien ngani ala kisha biso ni ya jabu kolo la biso tu biso tu jaba bikolo le oh c'est quoi ça oh ya benga lobela ye bisa euro. Composé bien ce numéro. Il y a mon phone là, bien. makambo na yokaki eza lokuta eza ya solo onene ofongoli sikoyo ebike nayebi vérité vérité ebon sikoyo bafille oyo babanda oya awa oyo banda osala défile na absence nanga na kati ya ndako nanga banani naza mpe na balobi ebele te me nakoyebi so eloko moko peut-être te ya yo osengi ngai yo voyager napesi yo confiance nga kutu mobali na yo napesi mwasi confiance avoyager pourquoi yo kopesanga confiance te tu sais bien ke ngai na na problème ya miso oyebi miso ezomona susu malamu te abana wana soki bayeba azokofasilite ngai oyebi mosala nasala siko bana wana bazofacilite yo mutu opesa bango po ubie bango nevoa opesa po bafacilite mais yo yebike nga mutu naza responsable oyebi eloko nazosala te bientôt bakochange nga kombo nazoforme eloko mobili yo vanda kaka chéri siko naboyi te siko bana yango ole basuka awa bakomi kokende ti komata na chambre oyo nga nalala na yo je sais pour travailler kotravaille yango ekomi ti na chambre o tu crois ke nga mpena na confiance oyo napesaki yoki libanda alingai na permettre nasala babêtise pourquoi il ne faut pas écouter chéri nga mpe napesi yo confiance mais bokosuka kaka na salon bokomi ti na niveau ya juste pour travailler bana oyo oza na bango ya mikolo na ya mike okorespecte bango te yokandi ata soni mpo na bana nabia chéri est-ce que à mon âge nakondema babêtise natiaki bana na ngai na salon alinamatisi yo moko ozokomprendre teke ezaka mpo na mosala parce que so nangi nasala babêtise pourquoi mpo na kosala mwa hier nakosala babêtise te chéri oyebi na vie bon il y a déjà motu mosusu azopesa conseil po adétruire yo motu mosusu azopesa information po adétruire ngakosa babete okoki kosala na makambo no nyonso oyo okoki kosala buzoba na yo busalite na yo kibétise na yo me na kati ya ndako te mpe bana basi bakoli mpe travail yango na kati ya chambre te donc travail yango longwe awa emati likolo eke na chambre boke kosala travail yango bozalaki na eta nini komeka lisu koretraite yango te kimbokoso même pas na kosala travail na bino na permettre yango so bosala na salon même na salon mpe te to bosala yango kaka libanda parce que déjà ndenge ezalaki na salon ekomi ntina likolo donc na misu nanga mpe eriske namona yango alors makambo ya travail na bino nalingi yango lisusu ali sala travail no libanda chembutu mutu na pani na biso babelo sobaya na biso echaka mbungeke oyi na dama za na biso jour mpe esenga événement tikoloba pomba na biso ndolo ngai nakuta mpe nakuti damazi kwa mesi na baki yango petit frère Albert
Comment est-ce que on a vu un débat doublon L'habitude, bablo, mais l'habitude, bon, c'est pas comme si rapport pas fait l'habitude, pas mot d'abou dans l'habitude. Obi, babu kana atenyu mana. Yebi na so sai gaf ba ni bi ke poli ba bo chene fois. Mam kwa bosolo ya ka boro na tetu kama be tara grande sœur avandi Sandra Bosio mona tuni master père timbe na baebo. Ok, na bien minembe. Ni grande sœur no. Na tuni ya ke père timbe na baebo. Na bule master Sandra Bosio ma ba na tuni esibo. Na buzo na bulu na tuni wile ma père timbe na baebo. Mama na gapi. Hello, salinga pe na sala ko na dama ba dama ba nataka mera wote achi damas dikula bese ya père. Na yapi na baki yango. Lakini na chambre na tuti batimelinga pété obiki nous chaka mayele mais sur date de grippe donc mayelo na ibeli damas wote na kotu na chambre na vili na dame na ba moninga ti na pe na zongi si basani na bisio ibuma ma bele na dame damas wana na zo basani batimelinga pété bitili ju to za ju wana te ju to za na ba danser so ba wana parler wanga parler ngamgo sina zwa drink obena ya kandule zotandule na bite na venesima njoka nina sa drink na ke luka bana tu na bota o axile no kero na mama na boka c'est non plus ça nous mona ho no aller il faut damaka na l'enfant ce qu'on dit avant on sentit qu'il n'y a d'autres pas parce qu'on a luka régime alimentaire na ngai tu vas casser parce que ton mari n'a pas le parce que régime alimentaire. Juste le régime alimentaire, régime alimentaire. La musique, Kumba, bien Kumba. Nasali vraiment nini kimbukusu. Bana nyoso nazo bango bana. Ebela ba bijou nanga ebele. Eke wati. Mes enfants. Écoutez mon amour. Nana posa ba bijou nanga. Nazana posa ba bijou nanga. Ou bien dans ba disposition. Dans le bibo. Oya zuba bijou ya maman. Abimisa. Papa, qu'est-ce que maman dit qu'on très vite dans la chambre? Donc ça me t'a dit bon. Parce que jusqu'à présent on a évité. Non, il va tirer sauter. Est-ce que ça le va boy? Ça me t'a dit bon matin. Vous argentez, vous bimissez le relais. Coco, Benita, Mich, Eti, Bosco, Navana na mabe. Soto lo baboba basindele msuba sengaka. Siko bino mbale bana basi, bobi miselanga ba bijou. Na poso ko lo belo pote. So na zaka mama mabe na kata ndako yo. Eto vana bieke. Eke wapi? Meke wapi? Eke wapi boy bisaka? Olo silika we madame to kontu na chambre tu nyoso ni ko voilà ça. Chambre zayanga. Na luki ngo na bakote nyoso, na bakwe nyoso, na moni ngote. Meza wapi? Mama ne. Bino ko nyoso kata nzoto zo ni ngana ngana za wapi? Mais c'est le moment où ta maman est là. Si on dit comme la tombe, il t'a fait ça. Il a tombé. Ouais, quel comment ça dans la fantaisie va vivre maman dans aussi maman. Maman, toi nous comment calmement. Moi ça c'est pas comme matériau pamba. Soyez attention Mathieu, et comment se marre les cycles tout ça. C'est ça calmement. Yaka, Yaka, les cas, Bébé ma bichou, Bébé ma bichou là le bon, Bébé ma bichou, Bébé ma bichou, Yanini papa, na lobi na où ils sont, Bébé ma colosse sur le côté. Au bien na lobi na Bébé ma bichou, Bébé papa, Bébé ma bichou, et vous, on va pas ça caler un chop d'osco. Caler le papa. Yom dessus ma bichou. Dans bien. J'étais connu très bien. Yom dessus ma bichou.
nga nalobi te ke yo boza ebele na ndako natelemeli mutu nyonso me nalobi te ke eza yo sikoyo yo okende ovanda wapi ndako ya tatano eza papa mio nayibima ndako mponga nayiba okobima te moyiba famille kimbukusu na yeyo oyiba famille kimbukusu yeyo yaka tonga na ndako mama yaka te nga toke yaka kaka te nga naza mama yaka Non, je sais pourquoi. Comment dire? Kendaka, Nazoya. Non, non, vas-y, j'arrive. Vas-y. Nazo pour la donne à Sima. Vas-y, j'arrive, bébé. Tu vas nous changer la barre au grand paysan. Nous avons la dette. Bang, bang. Vous comprenez? Patience. Ok, patience. Bon. Patience na vie esengaka toujours bonheur kozwa bonheur volonté ya Yahweh. C'est bon. Patience na vie esengaka toujours bonheur kozwa bonheur volonté ya Yahweh. otinga espace moko boye fo kanga yo koleye c'est bon, togela bino mbale apota moko moko bopesa ngo temps. Patience na vie ezalaka toujours bonheur kozwa bonheur volonté ya Yahweh. Kitoko tsoka zongo bon togela ngo moko moko yo banda siko Patience na vie esengaka toujours bonheur kozwa na mokili zero togela pona posa voix moko moya ya mwasi togela Patience na vie esengaka toujours bonheur kozwa Ok, yamwana. Ok, na yo bien. Azangi na maloba. Abungi ya kimi. So testa ngona pesa munyo so testa. Siko boko ganga. Ok. Patience na vie esengaka toujours bonheur kozwa bonheur volonté ya Yahweh. Omoni W ndanga betanga. Konfekanga mato to badiamba me azamata. Siko nga linga vona esama. Vois moi si ngai mayonnaise na chuke. Toke na yo kana yo so gani test on. Hein? Toke go. Genre Patience na vie esengaka toujours bonheur kozwa bonheur volonté ya Yahweh. Yango wana makambo. Bon, nga lingi to me mama boy. Hein? To jongo na as W mayo na chuke. Bonjour, bonjour. Il n'y a pas d'autre. Ça va vite. Go. Patience na vie esengaka toujours bonheur kozwa bonheur volonté ya Yahweh. Volonté ya Yahweh. Volonté ya Yahweh. Tobandeli toge. Patience na vie esengaka toujours bonheur kozwa bonheur volonté ya Yahweh. Ashitaka mokili dakumuda yo nete mwe kobabola bata balala batya mitema dakumuda tika mokano nesalema nyuma nesala ozanga mabele kibolamu na ebele. Yo comment on va rater?
tokati réflexion te mama Fatou alingaki asona biso mwa moke soki tokola korde tokobeta mobongo te mpona omela mama. Vraiment, vous allez m'excuser parce que je parle mal lingala. Non, on te comprend. D'accord. Bon, qui n'a ça la bonne surprise. Même papa y évité. Donc, vraiment, et ça là qui est là comme il y a kitoko quoi. Donc, n'engue na outil boye, na outil juste en ambassade. Ouais. Donc, c'est une ambassade. Na benaki une de mes copines en France, Liliane Mandangui. La petite sœur Mathilda Mandangui. Ouais, na benga qui est yende asali kinga mamba makambo kuna pour vous dire na zui 30 visas. Na zui 30 visas pour l'orchestre. Ouais. Donc orchestre na kokende na 30. Oumela mama, mama Fatou. Oumela mama, mama Fatou. Oumela mama, mama Fatou. Oumela mama, bazosepela famiki mokusu tozana na ebele boyebi ya ta pecho bomona misika boyeka ngulunga na potoka boma rumela mama na nyokami na ndule ya mama toswa mo biso pe tonyokwami na yo mama Fatou. Oumela mama, mama Fatou. Oumela mama, mama Fatou. ngana te bole bla Rabia, on non néglige ba rêve. Bilo non néglige ba rêve. Oh ya kata yeba. Surtout yo pecho yo nani. Pour un petit na qui pire petit. On néglige psycho yo ki mama poto. Boy kumisi mo yemi yemi. chaque na sala kana répétition. Bino ba chanter. Dans un choc qui fait combien ah. Voici tout le fait personne va kende. Donc c'est les familles qui beaucoup soit petit. Ça ça na nyo comme na ndule ya. Wana saka rappel na sembe. Puis pour la Newman, Oumela mama. So maman wa yeka dikula moyo. Non, flattez-moi sinangai. Leader nga dividi mon continuation na son en animation. Leader de leader. Leader d'Akomoda. Oumela leader. Leader Newman. Oumela leader. S'il vous plaît. On a tout le blanc. C'est là, avec le trou. Bon, mais c'est des trucs. Bon, ça qui c'est Nicolo. Nga même yo to koku panjane ne pas payer. Nga na zala kana payer yo panjane jambo mvi. Na parvenir ko solo na Fabrice Nteka. Alumi na ngai bele. Umani mutulukula, umani mutulukula kimbukusu Mutulukula kimbukusu. Soko tangu. Mamai. Ne pas payer même yé. Na koku pour te pas boire du pays. Pourquoi belle vous va danser? Je ne peux payer. Lelo, on sala AVC. Nani akusala? Tika la vala ngai. Kana lingana ngako kipe makamu na bango te. Bino momona nga motema mabe. Metala makamu. C'est à outil pour toi yi. Sikoyi. Nzoka yaki soki oyo asali da so 4 jours angoyo. Comme par hasard kaka na koma kuna. Oka babiloko kutu na sombele ba papa yangoyo na bani soko tali bilamba wana papa bobo yango ti bilamba azui tensiomètre ya occasion ndazo pesa ngo memela tata parce que c'est que ça la capité pai yanga tensiomètre bilokos tensiomètre bilokos lo banana botama na mona okapuna ya moya ya kumi kumona poto angulu kula sumba zikide kumuna ngalukotsa na puta moya ya zoba wana te na zoso bilamba do trala la piata do on dirait la vie na bino otika la takolate la mbate botika la olata ta do ayena keti mo ya bana miki azo sango memela papa keti bana miki numéro 35 ouais pas ça numéro 35 entre bino ba ina la 35 wale za kwa saka nene yo na kata na shimiko bas so na lobby
35 ye ezalaka 36 bana 40 ye ozalaka 40 donc sikoyo nalobi ye azobetela bilamba tolu bilamba nini balunga nga natambulaka bulumbu kenkutu oyo ilataka nzoto yamonaka te yamonaka nga nzoto na banzala te nabimbi kutu te naza yewe na ndaku ozomonaka mobimbo yesioko nabeti mobimbo yesioko na kati agwa limeza tekabinda bongo sandali bayebelaki yo makolo mabata ikoke nini oyo makolo mabata sadami aza kuyila batu sandalo babenga tataleki aleki awo yango wana makolo mabata ote likolo nango moko nayaki nango mibale mosusu mpona tataleki na biso mpe likolo nango moko etikali kuna oyo yeka ya tataleki nango akomona biso mpe te nani akende kotala eza pasi mwana bino bosala perte mpenza bosala perte mpenza mpona yaya biloko nini ya kulakisa biloko nini ya kulakisa kasi bamodele yango ka ya boye ya boye te oyo libanie akoka esu te yo mpe na bi baservi yo le komela te omeli mai mingi lelo atuka vraimen nga mpe voyage vraimen eleki bien na molo ya nzambe nga bi nakoya boye te nayebi bagu ya maputa yo olingaka bacouleur olingaka yango wana omoni namemelaki yo oyo ayo yango oyo nayebi te oyo namemelaki bacouleur namoni olingaka yango wana baparfum eza na kati na babiloko na bisoka ya basi nde eza na kati mais voyage eleki kitoko bana baza bien kuna na basi na bango tu baza malamu famille nyonso nakuti mpe bango bien kuna camarade moko abengaki azokama alobi wana aza mbanda te aza ndemonga bi okonga neti ozanga bambanda wana eleki na ngati tala makambo karine kaya oyo ayaki otala o karine aya kotala nga alobi asepeli makasi ngabi mwasi boboto abi andima ye te ya solo atuka nasepela ye vraiment makasi okimi na hiver te kimbukusu abai nasalaka 3 mois 3 mois ngo mpe ezalaki na matata tellement ka nayeba ekokofre ke ya omoni toka 3 mois ekoki azotalelanga mikro abi oyebi kotikali na 1 semaine oyebi kotikali na 2 jours basa examen d'état tato aza na likambo soki nga nakendaki anga zo ina net okanga ifo otosaka mobali mayo nzambe asala na motema na ndenge na yo moye wapi nani petite sœur abinanga mama dokasa ye kuna nazongele maboko pamba te ngabi est-ce atiaki na programme ya ye mpe ezala na kati na parfum mibale otie moko ya ye moko ezala ta ya ye nasako boni mama bana ebele mama baleki ebele nani akozwa nao balobi yeyo namemele quartier mpe ngai en tout cas c'est bien nasepeli vraiment namona na ero te oyaki na ero te namona ngo te nayaki nango okende otika oyo napeso ata yo Njambi mpungu wa tulendo kulumbimbi diasona ma inge shwabwe nani ebombe ekuisha mudeshande yaya shali likolo lingakita kanye kukamate Mais vous allez vous tirer pour sur la sur la solide à l'ipolo. De quel point de déclarer caca? Yo déclarer caca. Ma femme ne se pas déclarer. Ne vous sommes pas yéné. Allez, Mikuna. Acha kudubanya yo ipa ya mkono. Yo cha kuchungisha maduba. Na sisi maluba tena. Mungu wa misa maji.
quoi dire la réponse là si Maman fait des salades pour madame Yoli qui dit quoi? Ngeke mwana fyoti kana boke tuba ngeke ngeke wa ale simba yani ko tumi ya bena azangenge simba ya kwa ichapa ite ujwa mbata chiko sale machekina kwa ya usatiri vrema ngodia kanda wana ya mwana yope makashi yake bela ujipule yemba machwa kobo na kuduba na yuma kobo muninga na bacha kulakanga na TV yo ngate umoni eloko ja kuboma yo munyo kumakashi mais transmission de force isali vous allez ici mais c'est marqué ya oyendo fana manima bokila angeli kusha longana angeli kusha abenga no wele mukali komisa ba luka moye ba tinda mbongo wale kwana ukende kutikila tata mwasho ya zereka kuna oya kiseshu wana zana mbongo te yanga komchoka ndo kutikila bongo loko kuna kasi pesa mbongo esa ya tema duba kaka bino bande dol kasha kenda mbongo kaka busha kulia ya bino moku kaka tulingi biloko wana bunga mafia choki tuani banda na kitu bwana na kiti bwana shughuli na bino kedi hapo como malumadi mungu ya suka tu enge iyo za kupinga bino iyo mtu kwa kilinga madadio uliyo diama yo sema puissance kule dangana uboti yo puissance ulingina kodza kombo na yuna atestama ulingina mtika testama wana ni kombo na yuna makamba buzoba wana quel buzoba wana na vandi sibino tumu bimba ya lelo na kanisi mingi melikisi na mira ke kisi wana na bamini na chela kitu sana mimi ya butu melikisi feta msingi pona dala na lalite naza kusala benswani insomni donc nasali benswani wana inswani te insomali te inswani ye kulungula nga pongi nabandi kukanisa famile ngecha kutambula banda tuperdira kunjo ya banda ka kuchimba famile ndenge ya mishu ya mibali boy oyi batu bacha kumuna famille tikaka kabishi ata ba likonjo ya kuchimba na mtu azaline ya mishu mibali oyi batu bacha kumuna azalite yapa ni kanisa kiniki na kanisa kimakashi ndenge na muniri famille simba bila mabovu ya Lucas yani mwana kena kushimba betu famille simba bila mabovu ya Lucas iza kusenga biso bampaka ya famille tuchayipwa lukula na kanisa kiningi na butu na lubite mujaba nako kuchana makamwana na decision ya ba decision na ngai te isingili na vale na mino na subila na mino na yiba ide na tu wangali na ngamu na nga na lingi na jwa liboke wa na pisa ya kasi omengo opesa ye kodi na pesa ye yango kwa kodi ya wana wa isu wa yeli shutu makasi kwa ndika cha kushindira fani ya ngana sawa bupesa ngango te yo ngana yebiki ngana fula za kuja wana enge bapesa nge yao nge mesala deja yikine familia mena zaka na moto so bupesa ngango na kabola mutu nyoso bomba ngeke kikokoto na kutana yobo yukaba kate pona zanga nazani na ngote ya so na dada ya koki kushanga lipa me yo kama tilipo kai na mwana tinero matiki yangu kuna kina lipa uni yangu kuno shirishi lipa ya yangu zopimela ngabo meme tu n'es pas digne de prendre ça bébé tu m'as yangu ko bopesa nini mashwa ngai bomba luka
maswa fallait il tout bien yandi ata na bible jambe avasalila moyize mikama tuna kaji doko nina sana na mabo yo jeni loko nini yo ye azana mobile na ye wana azana bandeko na ye et puis azana bana na ye bolingi bozo pouvoir o ya famille na biso bo pesa ye dada ata kutango vraiment azali na kilikisos ndana hivi kende tozanga na bino na hivi ke tina suka na uzo yango moko moshande ba ile po aninga ya bo bule bo kanisa penza bombes maswa na kupesa wana je suis d'accord nazali d'accord te weza tricage kama d'accord na mote ya siko apa comment on a musique de bétas comment on joue comment on a que ça comment on a parlé à LT yo nous allons répéter les notes hein je répète ça pour nous noter je vois un mot comme ça sur la 15h bêtise pour bengal c'est bon président bon on va raisonner sur nous raison juste de le week-end la bonne qui soit ma beauté ça me prend la tête ça ici comme on a 15h bengal na moi sur la ça yo bonne dans l'état il faut en parler LT bosala petit tante pourquoi leader masananga afrika kiteni abenga na sana za bakoli mo botalaka ye mutalati sanga so afrika kiteni na rapport des afrika kiteni bozo mo musala so afrika kiteni na ne abisa bino ke bwa musala leta no leader to ba soldat no foto telema ka ne na so ba ni ningi zala ka na kata masolo to ya le business le no nganje na you za mo ni oh déjà ça covid déjà vu beaucoup comment bonjour président là c'est le comportement nodé munayo c'est un lekani nde na pongi contre quand lekani na pongi c'est quoi ça ça on voit jouer avant pourquoi so répétition faut voir arrêter ça non juste hein so va continuer à bitida bonga ma na habité hein je suis désolé vraiment je pose c'est au mayo manani aimer la Chine il fallait de coller les champs so champ il fallait de coller sur go yemo kolon nzembo nga bego chanze monaye après c'est une chance ya mutu acha nzembo naye bien la bengi ça ye ça va pas si là il y a un hôpital un hôpital oh bien là moi question ça va comment c'est mandule boete mandule biso to bastara so leader avant de biso to vendre so reta telemi on répéter non le répéter télémana on répéter leader répéter loba on répéter tout ça leader ngana animateur ya mouvement au moins on a répété nous les bêtes mandé on répété non DVD voilà ça va bon excusez l'idée donc on a ça va tout ça on a DVD mon changu petit vieux comme toi tuna barmando ba ya singa DVD donc on ça bana yo ozoloba au moins faut chaud OK souci l'idée mon na biso kenete l'idée yo so maké l'idée Dakumuda. Yo ça ndule. Oh Dakumuda. Yo mokonza bashege ye. Mokonza bashege. Ale Dakumuda dumane. Mokonza yo wapi. Yo mokonza bashege dumane. Mokonza bashege. Kama dividi na lali ye mokonzi. Oh Dakumuda. Yo mokonza bashege dumane. Mokonza bashege. Mecho intéressant. So que ozongwa. Na sama corona yo ve ba maisa. So peta bonga tigai. Ta inspiration. Yaya, obi ke Dakumuda alinga mema papa na ina Afrique ici. Obi ke Madorkas ablingite. Dorcas alingite. Mais na so ka moi traitement bien ça en Afrique ici. Na campus awa
traitement malongati neluvani omokolo yaja kukompare mundele na mutu mwindo Christian andimi amemaye mais Dorcas alingi te tala nanu biloko mosusu moni Dorcas mayele komi kuleka ye donc yaja kukanisha lukula kamati nzambe atie liboso azwi akamati echange kombo ale makambo nyonso komi kubima na famille yaja kumona yango yaya nzambe apesa badocteur mayele badocteur oyo baza na Afrique du Sud bazotraite plus mieux par rapport ya oyo baza na clinique awa mwana na ye Christian alobi ke non amema papa na Afrique du Sud mpo abika mbala moko kuna bapare dakomoda biso banyenjabie likambo nya motote napesa nalibia ye Christian lekumbuda abibisi ye kote muta yembi ye mwana nzambe likambo na mutu te afingi mutu te acholi te baza kozwa ide bien tata ye likula sa maladi alongola yawa akeli na Afrique du Sud bwana azwa traitement ye Dorcas ata kumuna lubani bati baza koperdre bavina na famille nalibia Dorcas Yesu tangu akuta magana Biblia na kati Biblia bakuma kombo ya legi ya Yesu te foti ya Dorcas te ya pasteur ne bango mutashanja ki ye kombo bwana umoni muntu nga mukolu ya liboso na kene kai pa Dorcas onga noko na changer kombo na lubi oh mama u changer kombo a changer latili akomi kumona makambo nyonso a changer pe na bizarre ye akomi ku décider place ya Nzambi kwa ye nani Maria Lisako non c'est quoi attends de glacier en tout cas na ebité so do sandeni ya yo jali mukolo so pe kamati téléphone ou kamati lumina Dorcas na lumina yo à partir de maintenant tika mubana yo akende kula kele kuzwa chouan ukanisha kuyo kote kede dia jawa kazo babino yango pena Dorcas ya tuluka nini Dorcas mena ya tuluka nini pena na kisasa wana mwana na bango moko famille na ye moko et décider batinda kuna na sidi du fric soki Afrique du Sud bombezi na maswa bapekisi ye tika kuswa kende kuswa swena kuna na Afrique na Afrique du Sud mabeli wapi beka na ndekono omona sika kala mikata kayango omona sika na koma kanyama badela na mama masanga iko tapesa nga conseil te na sa po ina bina bima na mama na ndina ye bana mama eloko nini o ya koleta so boya ke vie kiki akendo ka traitement nina on désana ah ya pourquoi ya bébé au moins c'est comme qui bande koni ba faire voyager en Afrique du Sud pour un traitement peut-être un sous traitement ya kin et simbité ce que yo hôtel melango pourquoi kasi li ba mettre na moto ne est-ce que ma zolo ba bino donc kasi na yebité yango bayimaka badimo bakangama kai mo baya jobela parmi inende badeside balba memandeko na bango na sili du fric atika koyakele kozwa nano tete bango kuna ta kokangama kanto misitia na ye amikangi ne amiposi na mobile okatika moni na ero nyama bakabola nana kabola te Dorcas azwa na nyombe dango okende kozwa azwa baotinda ye moko etunanga te nga na ntina kisasa kuna bakestion mosusu otuna la pamba ndenge wa ngai iloko nalingi naloba lile fo koyiba puisque maladi wana insuffisance rénale d'embarras insuffisance rénale ça veut dire malin ivuti wapi na famille biso ezalaka te makambo de famille ezalaka te ngai ezalaka ngai koko maladi oso bakiuza nango ayosa nango eyo medo ndenge ezalaka pourquoi yebangani bino azoloba nte oza na posa ya ngai ndeko na perdre to perdre oyo biso ndeko noko problème eza boye nga na posa mobali uza na posa ni yete uza na posa ni yete mutu moko takoki kolinga eza yo lokola ngai nga nde molimo na nzambe nzambe obiso tobelelaka nzambe obiso tosambelaka nzambe atalisi ngai ke mobali na nga azwa traitement awa apermettre te ke mobali na nga abima libanda mboka mpo azwa traitement
omona te yo moko ozomona te eza liloko mosusu sikoki tala yango nzambe alakisi wapi yango mambi kudi avec le médecin, je pose avec un médecin, je crois à relater qui biso, à éclaircir ça qui biso, c'est que souffre mon ami. La famille biso yoka combien d'années? Comment les maladies. Je crois ce qui médecin traitant naïe, alors que bazwa il va transférer en Afrique du Sud, Azan a raison. Yo kuboyile. Nzamba zali, maman Dorcas, tout ça mais la ravision nous surtout boité. Mais maïe l'épée, Nzamba pèse na maminganga. Donc va découvrir malade des amis. Tout mais maïe n'est au bien là, tout ça mais la biso nenge que beaucoup sur mon ami a rekende de façon que soit à besoin. eloko eleki kosambela ezali mpo monganga nzambe nde moto apesaki ye mayele mais siko nzambe wana mpo arevele nga na kati ya mabondeli na nga ke mobali na nga abima te pourkui bozokoire ayebisa mpe biso ti koko yini tala bilibili soko koyebisa yo te ayebisa mpe ngai nga toza na posi ye moto akobima na mbongo ne yo mbongo ya bali ne koko panda nie oyoki atozoluka moye nini comment faire évacuer notre papa papa maman pardon papa Justin toyoki oyo nyonso bolobi biso susi na biso eza kaka papa na biso abika c'est ce que nous on veut eloko mosusu te tokobanda kodiscute banda loti lobi so tant que tozwa solution te eloko malongo ezwama awa eza te Christian Coco Kiki Michel en tout cas on est tous décidés que papa na biso asala nini maman certes nzambe na yo toyebi biso toyebi nzambe na yo asalelaka yo maman opermettre papa na biso akende biso ozo toyebi ke non les médecins soignent mais la guérison vient de l'éternel maman permettre que papa la biso akeba ke kosoigner maman on t'a toujours soutenu mais cette fois-ci quand même maman hein dis-moi que papa kende ba soigner ya umuto rimeni wa yo mtu kusele yangu tamu kune mtu kusele oh bali wiko ningia ngande kukufa ila kunini yango bozo lukri ila kunini ngolo zo lukri mutu mpe buza kubondi la sana yo mutu mute ni bon on doit trouver bon yo Christian buza kubondi parce que maman le bino de azana poche le biso c'est là ba famille sikozi yo telemio et ya ni lendi sali la famille ya za kudinga za kudinga ni photo za solution nalobi maman alobi pe mabe pété bon ça va ça mobile là maman dis les gens que on comprend d'accord Christian tais-toi mais comme ça on va pas trouver solution nalobi boyi boyoka na bananga ya suka yango bana ngai bino nyonso boza d'accord papa la bino ya fait ici oui maman ok nga na sokoli maboko ndenge Pilato sokola maboko sokoli nyo problème ya Yesu écoutez-moi Timboko dans un hôpital mais tant que vous monanga je crois que vous monanga à sa mère non tellement mais si elle la voix il va dossier de maman monsieur comment va dossier donc on t'a sauvé là yo so ba dossier quel dossier dossier moi non quel dossier Coco Christian parce que la solution mais Christian a lobby j'ai dit assez Christian oui malade René il est malade malade notre papa non oui René malade René il bien toi aussi Coco malade René malade René mais il est problème maladie Kiki calmez-vous allez Christian já vou parar já com non c'est bon comme ça on s'en habillé là on s'en sous billet yo s'en habillé voilà Christian n'a pas dit régime alimentaire neti bafuinga na préféra esimba te simba na obaya pre
yo na circonstance oyo obaye na yo olinganga nazwaki na makasi oyo contrôle na mère ami batambu baye bakende etamboli kasi yaya bafui na nga préféré esimba te ndeti fufu na meki mikolo esimba te yo obi bafui no mikolo esimba te yesiko obi epomba yo intéressant na sepela no fonga po yesiko fruit préféré no ezaka nini fruit préféré na nga la fête du manioc. La fête du manioc. Du manioc. Fête du manioc. La mi balé moi mon ke ballon. Moi mon ke ballon. Ballon de. Balé. Boum. Ah, on va faire un bafou. Ah oui. Les quatre chango kate. Te beignet. Ah beignet moi mon ke. Ita ke bafou na. Ah ita ke bafou na nga mais moi mon ke loso pe di susu. Mais pour moi qui na ko selo la na mampo elo ba. Ya bulisi alo monio yana ninga wile masona anu na rezo na bado samurai dona vanda na ba une États-Unis bamba aussi ouais on dit son de Will Mbamba benga jo comme ala Belgique a benga jo benga na blanc ah sona vanda miki ala kanta pomba mutu ya so wa mutu na nga biso obi nga na matière riche na podium pomba thank you parce que non non ah l'autre bien bila tout ça petit au banga eba à la face de la bio, nous avons face au calme. Qui bat la prison à mon bus. On bat un air. Avec la contrôlé, hein? Ouais. Bomba noir. Mal. En attendant, je dis encore la biseau. Après, la face à ministre de défense. Basta yaka Wilema Pomba Wilema ukina nini nao Umotango ya pla bat ba noale kana musiko bando tanga bako bakombo ama élevé toté yule masoki yente ya bien OK baka ase ayo seksanga kana yokana yoka pomba tika à l'aise na mite vana na omwe batutu bazanzinga wule masoki wule masoki ya muta makofi sasa parolier musika na aya mabe pombo te et puis face tout le monde en tête nzinga bato tozomona bango koto babelaka batension balingaka te bayebaki masoliste camara yo na omona ndi okomi na problème oza na faiblesse mentale mutunu ndi ezosala esu bien te bukana nanu na vanda masana na boule uso DJ Aristote ngana bua ya we mabe yondi ba nono ndela ngona loyenye ndikosa na mitiza makaya kompa yile makulanda ba panique na yesu izali te l'idée ngana yende to coopérer dans la seconde salle on a boulé en baba studio on a boulé na chile donc on a eu tout notre collègue na rapete ngo boulé na ako ba boulé rango ma kompa te mine ko komiga ba ba pour le bien ba tout ba mamba te ba ba o mamba na peta na bio kwa no kona commission mo président wa ni ma sura ma ou tout ça les jours bon wana oui la vie bandi makana présence sima mokongo mabosani nyoso motaza moto tenzambe ne moto kufa mpona moto passage obligé to utana mabele to kozonga na mabele un jour doyen kolo babilo kuna ino musiko ya lelo papa zobeta kaka ejibule ngono mokonza alwanda ye papa zobeta kaka mbete kwei
nakumuna matile wewa omatili bazakitila zive nakumuna ale dakumuda matina wewa amatali wewa oyoka bilenge yoka bomusuna sangisi siko bomusuna esika ale papa ye na chance na beta liboso na beta na sima papa ye na chance na beta mibale na beta misatwe papa ye na chance pardon excusez nabeta nini nabeta liboso nabeta na sima yo teka animateur lukila siku eloko mayele sheri yozali na nzala nga na simbi lipa yozosenga te makata yolia ye makata yolia ye sheri nga na simbi lipa yoza na nzala yozosenga te makata yolia ye makata yolia sheri nanga eske yoza na règle lat makata yolia nabetaka yolelaka makata yolia sheri nanga eske yoza na règle lat makata yolia nabeta yolelaka makata yolia eske nangocha yomisaki na miso makata yolia yolelaka ngalalela makata yolia yo nandi Ah, ça va vite, tu vas éducateur en masse. Manuel. Ah, aimez la Chine. Donc, bêtise, bêtise ezate chéri okonzi landango yoka bien chéri nga nasimbi lipa naza na nzala yo ozosenga te makata yolia ya bêtise te c'est bon. biso bana nzambe likamo na moto te tofingi moto te toyini te totongi te biso na biso malembe tokolembe mpe tozelaka ya nzambe likamo na moto te naki na petit moko awa petit yango balakisa ngai une fois na palais ayaki petit nani katana yaka nazwi pecho mpe na balabala nobeta ne bale pecho oyo yaka pusana peti na ngai pusana na bamapapa boye président bili kintola mpe na wenga ya kaka boya fali mpe epa kofi yaka soki ndenge nini peti na nga travaile nga biloko oyokisi nga kuna bayoka ozo comprendre nga aza pour moto oyo asala mosala na fanatike teke yo ya musicien moko boye soki bulo na yo Rali leader enchanté betelanga biloko na bakanangi na okaki ona voilà ada bombo na cheri mikere nzanga nginze yobenga tsayinga wentoyinga kande kosala kindumbe na makasi na ngakokoka yomokonza bashege ni umane mokonza bashege yone beberiko ayoyo na solo malasi ayoyo na koso yo wapi
DVD. Pardon, moi c'est quoi que je suis adversaire, personne n'a vraiment cassé. Moi c'est quoi? Yango faut te ma kasi. On comprend. Mérite c'est à Moussala o ezala na moto yo. Azo sa Moussala ye. Voilà. Alors petit Yotikala. Yotikala, toujours voyager. DVD bon, mettre l'eau là, donc il va mettre l'eau là, mais la Chine a t'es pour les blancs, à voyager. Ah, bouquet de messes. Bouquet de messes, banana komona na makambo kumu aotikala pona encadrer bana na kumuda bopanzana naeza bino bopanzana bagite kana odemi kidi tanguda okosa visa la ngeza la poche na yo visa la ngeza la poche eko bia kanda ochanga ngobe oh sera kumu visa la ngeza la poche na yo na kumuda tanguda okosa kana odemi kidi na emisio kana odemi kidi China, comme la vino, yo, maintenant là, comme la vino, dans la Christian, bamunyoso atamoko zaite naputu yamuna baganjimbu kosi mutombo ngwaza muningai onyosi zabuka bali zabu mukolngana kupunga pa ngapena kumema bangu bakeni fuini tusebu zakuteka sekat muntaji boma naza kutanga soy donc oyo Christian sali eza kolakisa ke donc libumu na bango libota na bango kaka yango wana cousin te cousine te ukabona euta wapi kabudi na kati nzoka tata bakufa lubaka ngo pembeni ni mikingine ya lubaka tata bo moko ikoro bo moko ukonji bo moko tosa ni bisanga na Christian akamata kaka ngambu alakisi motema na ende nini ezaleli est-ce que mutu okozwa libota mobimba yo memi na poto bakuzini bazate bakuze bazate ezata la mutu mote na libota sunaka yo olingi ka libumu na bino nde bobata bino nde bozwa est-ce que nzambe apesaka bato nyonso akokopesa mutu moko po mutu wana asunga bamisusu tokotala okesona sokoekende bakunda na bango balela na bango po bango bamimoni bamikokeli eza eloko ekokamwa yayibi te ke ntango yaza kunyokolaka wenge la vignole esthétique nga mutu nazala kubondela ye na nsima nga mutu naza kobundelaka ye na nsima la vignole esthétique wenge tala nga na nsima ayibi te nga mutu nasimbaki ye motema mabe ezomona na polele boye lelo inetiki ye ye wana soki ni Castro ba initiatie iloko yini ezobakisa tukute ye tiye kumema ngadi enzo lifona beta kayu abwe moyeni alubebele izake naza kusela koleti tusambila après tout ça oyo ngai na yeli uvwandaka bien ye toza bien ozomona te ye monene omakote na ye monene mabundi mabundi ezali omona oti balakisa lisusu okamuna yaya awa olamukade okuti ti deja kuna bate ti ndo okuta titalamaki uyebika yo oza kolekela biso na famille oncle mwana mundu kole
Abwe. Kadien. Ilongo ya poto kaka. Au servir va rentrer de l'autre. Yango siko na watu na watu wa meani ba bazo ba pe mana muki. Nayo yiri bien ya kuweka ya sentiment ya iloko ya melilite. Ndio luke loko moko ya moto ya kupola we. Awa gene zati. Awa gene zati. Kumeli ndani ya tabu. Okoma no melango bien. Kudane yete ya ja bomba. Bombe. Ya bombe ndaka partout. OK, bon ni bino kasi. Te tu shambile loko. Shambile nani wapatu banya makamyo jumoni. Ikamyo chipo kuchanja ndiko. Kanga mishi. Tata pashikile. Katula wonga anchadi sina kala ko na taye chonkodu Bukoko. Bon, équipé na biloko nga na sana piscine kuna. Bon. Colette. Ngeke muntu ya nyane na famille. Donc yozali likunji ya famille. Tangu tuza kutala ndengu za kusunga familial. Ja kusale bisu madame. Quelque part na bisu na famille de tuvanda kinga ilokula neza mukolo na banda kutala. Wana nazale nango depuis kala. Mais j'ai regardé qui va être pour ça. En bref, bakenda kabongo te faut kutalisha muntu yesu mona babwa kibombi alipoye panja ni mbale moko il faut anda kapimo quelques secondes c'est qu'on a compris là on est beau d'ici. Non betu ka vena ku discuter izali nde kujwa solution kama telo kwa il faut kutalisha yo izala kandenge ni là on est dans la kama yo jali likunji ya famille t'inquiète izali loko ya gravité izali ke yonde faut bâtir la famille izali pouvoir ya libota yonde fo kamate yango pwana yonde mutuza na étoile yonde mutuza kushunga familia ukamate yango pwana ushunga libote ne bisu oizali kodi eloko so imutaza na problème usuni ndinga zawana uchika kana kaso mbongo meza omona non c'est comme ça iloko yundengi jabo shoku kamati yango utie yango na shalambre place yolala na mutu ya mbeto na yo shoku tie yango ata uzali na pusha ya iloko nini nazali na pusha ya mbongo utanta shoku ye kaka ulubi mamusenga ulubi posu zanango nazali na pusha na kamati ya otande mili nazali na pusha ya boyi mbala moko ukukamate yango ukukomprendre te mutu akuyelo yango uzwe eloko oza na koposa ezali pouvoir eloko nyonso kozala nango mposo kokamate yango kaka na eloko oyo en clair eloko bolingi bosala donc bolingi bopesanga sorcellerie pouvoir ya nini nayebi pouvoir euta epa nzambe en clair oyo mpe ezali bunjambe ezali ke bokoko njambi ye moko ayebi ke bokoko koleka njambi na likolo ayebi ke bakoko na biso ya se bazali na famille bato mosusu baza te non yango ntango tokamati yango epai ya la bouche autorise nde londe moto bobimisa eloko na kati ya ndako na ngai nalingi yango te nabe na posa nango te